good Amen. evening, Poko everyone. malamu moko na bino. It is good to be here Ezali esengo with kozala you wa for this camp na bino meeting. pona ka meeting oyo. I am excited. I hope Nazali you are too. esengo na banzi ete bino pe So we're bozali going to try esengo. that again Poko mekango lisusu. because the theme of the Poete camp mama meeting is likambo revival. ya And by the sound kam of meeting what I ezali just heard, we are in bolamuki. need of revival. Pe namoni bato ebele bazali na posa So penza I'm bolamuki. excited. How about you? Oboni pona bino. Amen. Amen. Matondi mingi. We are going to we're going to open the Word of God Tozali tonight. kokende kofungola liloba na Nzambe na poko ya lelo. The theme Mpe mama ya of likambo this, ya camp camp meeting meeting is oyo based on ezali revival. kotelemela I believe that we are in need of revival. How likambo many of you believe oyo that? boni kati na bino penza I believe that balingi Jesus is ebola coming moki soon. How banani many of bazali you believe koliki ete that? Yesu Kristo azali So koya we're going to be noki talking about how na do bongo we, tokozala kosolola lolenge nini penza as a biso church, lokola as a people, lingomba experience tozali revival, kowumela and penza how bola do we be moki prepared mpe for the tozali second coming komibongisa mpona of Jesus bozongi Christ. ya So I mibale ya invite Yesu you to Kristo pray with me na bongo as nalingi we bobondela prepare to elongo open na the Word of biso God. wana tozali kofungola liloba na Nzambe. Heavenly Father, Tata na biso na lola I want to ask in a special way, tozali Lord, kosengo na that you lolenga would take the kokesana message that ete you have put oyeba upon my na heart. kobimisa na Lord, lolenge that you would malamu speak to your sango malamu people. osi kotia na motema na ngai Please, Lord, opambola bana na yo set us on fire. tosengi yo nkolo olatisa Set biso our na molimo hearts mosantu na burning. moto ya molimo In na kombo Jesus' na Yesu name we Kristo pray. tobondeli amen. Amen. I've entitled the message for this evening, mutu The ya lite 11 ya poko are lelo coming. ezali ete The zomi na 11 moko are bazali coming. koya I zomi invite na you to open your moko Bibles bazali with me to koya the book of Revelation chapter tokofungola 10. na mokanda ya Revelation chapter 10. emononeli And tokofungola to set the basekre foundation for the mokapo message ya zomi tonight, Revelation 10, we're going to look at verses 9 tokotanga to eteni 11. ya libwa In Revelation chapter 10, verses 9 to kino 11, ya John zomi the na Revelator is moko in vision. awa And he yohane azali na sees kati ya an angel, emoniseli according to Revelation chapter mpe 10, come to azali him, and the angel has in his hand a little book. komona And I ange want you moko to atelemi notice, liboso na ye asimbi what mwa the mokanda Bible moko says. moke na Revelation 10 kati verse 9. ya loboko na ye mpe kopesa The ye Bible says, and I went unto the mpe angel, biblia and he ezali said koloba unto me, ete and said unto him, give me the little book. That is the little book that napusanaki was open in his pene na hand. ye bongo And he said nasengi unto ye me, yango take it and alobi eat na it up. ngai kamata It mpe shall lia make yango thy belly ekozala bololo na bitter, libumu na but yo it shall kasi be na in thy monoko mouth ekozala sukali sweet lokola as mafuta ya what? nzoi Honey. And I took the nakamataki little mwa book out of buku the yango angel's epai hand ya and ate it angelu up, mpe and it na was le in my yango mouth sweet as na honey. monoko na And ngai as soon as I ezalaki had lokola eaten mafuta ya it was nzoi kasi bitter ntango nameli yango in ekomi my bololo belly, na was bitter. kati ya libumu And he said unto me, thou must prophesy bongo again balobi na before many ngai peoples and nations and esengeli tongues and lisusu kings. So I have kosakola a maloba question for molimo you. apesi If I yo were to offer oyo you some etali kind bato of ya food and tell bamboka you mpe that minoko the food ebele would na make your bakonzi na belly bango your bandeko kanisa nano sikawa soki oye kotala ngai nga nazwi biloko ya kolia napesi yo kasi nayebi soki yango ekopesa mpasi na libumu na yo ekokomisa yango bololo boni kati na bino bakondima kolia kanisa nano okeyi moto apesi yo biloko ya kolia sikoyo ayebi soki bilia yango ekozala sukali na monoko nzoka te na libumu yango ekopesa yo libumu bololo boni kati na bino bakondima yango kolia. Let me suggest to you that what John is being tika given nayebisa bino ete oyo yohane azali kozwa awa ezali kaka nde liloba na nzambe amen. Ezali liloba na nzambe moto akobika kaka na bilia kaka te kasi na liloba ya nzambe na bongo mokanda oyo efongwami oyo ezali bololo sukali na monoko kasi bololo na libumu ezali nde liloba na nzambe. To my mouth. How many of you believe the word of God? Boni kati na bino bazali kondima ete liloba na nzambe ezali sukali na monoko lokola mafuta nzoi. Sikawa bololo na kati ya libumu ezali nde kolakisa mpasi penza to yiki na ntango bato basi kondimela mpe sima ya bolamu penza ya liloba na nzambe na monoko ya kondimela yango kasi boumeli sikawa ya ba persecution mpe makama mosusu ezali koya ekomi pasi.
It's the word of God. nini ezali kolekisa biso na batango penza ya bololo ezali liloba na nzambe. Sika oyo tozali kokende kotala mpoko lelo ezali nde bolamu ya liloba na nzambe atako na kati ya tango penza ya bololo. Na bongo tozonga elongo na mokanda ya Luka, na bongo tokokende kokuta na penza na tango penza ya bololo. Tokozwa Luka mokapo tukumi bale mine bayekoli oyo bayebaki penza koleka na kati ya tango penza mpasi pe bololo. Yesu oyo bango bazalaki kolika ete ye azali Masiya, bakangaki ye mpe babomaki ye. Tozali kotanga na Luka mokapo tukumi bale na mine, which was from Jerusalem about 70 furlongs. And as they talked together of all these things which happened, it came to pass that while they were together and reasoned, Jesus himself zomi na mwambe but their eyes were holden so that they awa bazalaki kosolola mpe kotia na tembe ye moko Yesu aye penepene na bango kokende nzela moko na bango, kasi miso na bango ezipamaki bayebaki ye te. Awa bango bazali kosolola makambo etali liwa na Yesu Kristo, kasi bazali koyeba Yesu te, bazali na kati ya tango ya bololo, tango ya pasi. Nde Yesu ye moko aye kasi atuni bango sikawa likambo nini bozali kotia na tembe na nzela. Bongo bango batelemi batondaki na mawa. Moko na bango kombo na ye Kleopas azongisi, na kati ya bato nyonso ya Yerusaleme bobele yo moko oyebi te makambo euti koleka na mikolo yo. Ye atuni bango makambo nini? All the reasons you have to be bitter. Ba makambo nyonso esengeli penza ezaki kopesa bango mobulu. Because in the story, na kati ya lisolo oyo down in verse 25, then he said unto them, O fools and slow na of heart, tukumi bale na mitano kuna baninga na biso mosusu bakendeki na cimetière mpe bamonaki makambo nyonso ndenge basi balobelaki bango, kasi Yesu bamonaki ete. Concerning himself. Pause for a moment. Let's say that you sikawa died, and in some miraculous way you came back to life. Kanisa nanu soki iyo okufi mpe miracle moko esalami ozongi na bomo yo yebaki ete bandeko na yo bazaki na mpasi baselaki koleka na kati ya mpasi wana, likambo nini okosala mpona koyebisa bango? Bokima te bokende te ngai yoyo. Sikawa lolenge nini okoki kosala penza mpona koyeba na kozongisa bandeko na yo po ete babanga lisusu ezali ya kolobete ngai yoyo bobanga te nazali. In the midst of their bitter experience, he gives them a Bible study. Awa Yesu Kristo aye na kati ya tango wana ya mpasi aye kopesa bayekoli boyekoli ya Biblia. Abandi na Mose koleka na basakoli nyonso pe na kati ya makomi nyonso alakisi bango makambo oyo bakomaki na ntina na ye. Oyebi azaki kosala nini? Azaki kobuka lipa awa. Na bongo Biblia ezali kolakisa biso ete na eteni ya tukumi sato bazoloba na biso ete bongo afandi na mesa esika moko na bango akamati lipa apesi Nzambe merci kati yango mpe akaboleli bango na mbala moko miso na bango efongwami mpe bayebi koyeba ye, kasi alimwe na miso na bango. Bango babandi kotuna na tango azalaki kosolola na biso na nzela mpe kolimbola makambo oyo ekomama na mikanda ya Nzambe. Totondaki na esengo te, motema na biso epelaki moto te. Talantina penza ya likambo tozali koyekola ezali ya kopesa bino penza motema moto na kati ya motema sima ya kolia liloba na Nzambe. That's when you get heartburn after you eat. Soki osili koyekola Biblia penza malamu motema kopelo moto penza pona makambo kitoko koyeba na komona kati na yango. In fact, no, let's go to verse 33. Tokende sikawa na eteni ya tukumi satu na misatu. Kaka na tango wana batelemi mpe bazongi na Yerusaleme, bakuti bayekoli zomi na moko. Bakuti boni? Zomi na moko. Basanganaki na baninga na bango. Kwete moko
asi kokufa. Nani moko wana? Ezali Judas. Bayekoli awa bazongi epai ya zomi na moko. Tukumi satu na motoba. Awa bazalaki kaka koloba makambo wana, ye moko Yesu aye kotelema na kati na bango mpe alobi boboto ezala na bino. Tokende na tukumi satu na mine. Batoyo bango bakutaki balobi ya solo mokonzi asekwi. Abimelaki Simon. Bongo bayekoli mibale bayebisi bango makambo elekaki na nzela mpe ndenge nini bayebaki Yesu tango abandaki kokabolela bango mapa. Yesu ayebaki na kobuka lipa ya bomoi na zomi na moko. Sika ukanisa nanu penza likambo ya mozindo penza tango bayekoli bazalaki na kati ya esengo tango bango babosana ki penza pasi na bango. Sima kolia bilia ya molimo na monoko ya Yesu Kristo babosani pasi na bango pe kolemba na bango. Tala esengo ezaliwa na bandeko na ngai eske moko azali akoko sosolo makamboyo tango sili koyekola Biblia malamu ata ozali na tango apasi kasi ozwi yano moko boye yango pesa ka esengo. Yesu ye moko aye atelemi na katikati. Omoni ete fongola ya kokende na bolamoki ezali nde moto na motema. Yambo ete bayekoli bayeba na komata na suku ya likolo po ete babondela na Pentecote bango babukaki nanu lipa bomoi mikolo tukumine na Yesu Kristo azali kozongisa bango na makanisi maye ekomamaki na ntina na ye. Yesu Kristo azali koloba na Yohane mokapo misato eteni ya tuku misato na liboete bozali koluka na kati ya makomi po bozali kolikia kozwa bomo ya seko yango nde zali kobeta litato li na ngai. Alors kati na biso aboni kati na bino bazali na album na kati ya album wana tozali na ba photo pe ba photo wana boyebi ete tozali na bilili ya baninga bakoko oyo tosi toumela na bango. Tikana ebisa bino ke Biblia ezali album ya mwana na ye ya mwana na Nzambe. Likomi nyonso ezali na kati ya Biblia ezali na elilingi ya mwana na Nzambe. Na bongo koluka Yesu Kristo na kati ya makomi masantu yango ekopesa esengo na motema pe komema biso na bolamoki moto ekozala na kati ya motema na biso. Na ebike bokobetela ngali solo boyebiete na kati ya Biblia masolo ezali lokola David na Basheba mwasi ya bato ye azwaki abomi mobali mpe Nathan ye koloba na ye yo sali lisumu mpe ye andimaki penza mabe na ye mpe ayebaki na kotubela mpe Nathan yebisi ete yo atako osumuki mpe osengi pardon kasi mwana no ya kokufa. Siko yoka oyo ndeko na nga mobali pe ya mwasi. Na lisolo ya David toyebi ete mwana wana azaki mwana mobali, mwana ya David. Mwana ya David asalaka lisumu ata moko te. Zela nanu moke. Mwana ya David atikala kosala likambo ata moko mabe te kasi akufa po ete moko ayeba na koumela. Boni bozana nga elongo Yesu Kristo na kati ya makomi nyonso. Soki ozali koluka penza kotala elingi ya Yesu Kristo na makomi eloko moko ekoleka na motema. Tozonga nanu na kati ya mokanda ya Genesis. Mokanda ya Genesis alina bililingi penza mingi penza ya kitoko ya Yesu Kristo. Tozalina Adam kobanda ba chapitre liboso après toye kokoma na Noah esima Noah tokokoma na Abraham esima Abraham nani ayaki Isaac mpena ni Jacob mpe nde mokanda ya Genesis aliko sila na lisolo ya Joseph. Eske oyebi ete bato wana nyonso bazali bililingi ya Kristo lokola Adam ya liboso oyo balalisaki pongi bafongoli pandi na ye po ete basalele mwasi ezali lolenge moko Yesu Kristo Adam ya mibale asengelaki kolala pongi na liwa mpe pandi na efongwamaki mai na makila esangani po ete
lingomba na ye botama mwasi na ye. Est-ce que oyebi ke lolenge Noa atombamaki likolo penza na kati ya masuwa asalaki bato nyonso bakomi kotala ye kokimela epai na ye na bongo Yesu Kristo azali Noa ya mibale oyo ayebaki na komata mikulusu mpona kobenda bato nyonso epai na ye. Est-ce que oyebi ete lolenge moko Abraham atikaki ndako ya tata na ye mpona kokende sikoyo na mboka mopaya, Yesu Kristo pe atikaki ndako ya tata na ye na lola mpona koya na mokili oyo ebungaki. Lokola Isaac apesamaka lokola mbeka epai ya tata, Yesu Kristo apesamaki pe lokola mbeka na tata mpwete bato ebele babikisama. Sika oyebi ke Jacob azali elingi ya Yesu Kristo pwete ye azalaki moko ya bamapasa azalaki leki poete azwaki mapamboli na tango yaya kulutu, donc ayebaki na kobungisa makambo wana mpona biloko ya kolia. Na bongo Adam ya liboso ayebaki na kobungisa bokonzi na ye pe bozwi na ye likolo ya biloko ya kolia. Ndeti na nini Yesu Kristo ayebaki na koya ye azali Adam ya mibale alongi esika oyo ya liboso akweyaki. Mpe finalement kaka ndenge lokola Joseph bayebaki na kotuka ye na bandeko na ye koteka ye mpe kokende konyokwama mpona masumu asalaki te, mpe Joseph ye akotaki na kati ya prison, batiaki ye na kati ya basumu kimibale oyo balotaka bandoto. Mpe oyo balotaki bandoto moko na bango ayebaki na kobikisama, mosusu ayebaki na kokufa. Yesu Kristo azali Joseph ya mibale oyo ayaki epa ba oyo ye, kasi bango bayebaki na koteka ye babwakisi ye. Atako tango bango bayebaki ete ye azali innocent, kasi batiaki ye na kati ya miyibi mibale na kobaka ye nekulusu. Yesu Kristo na kati ya makomi nyonso. Tango tokobanda komona Yesu Kristo na kati ya makomi nyonso, motema na biso ekopela moto tokoloba na kotika la boyete. Tika na ibisa bino likamoko. Tango bokobanda komona Yesu Kristo na kati ya makomi, okoloba ete boni motema na biso ezali kopela moto te. Mpe soki motema na biso epeli moto tokoki kotika la nsima te. Sika bandeko botala nanu oyo tozonga na Genese. Tozali na Adam, nsima ya Adam Noa, Abraham, Isaac, Jacob, mpe Joseph. Sika olo mokanda nyonso ya Genese oyebi ete ezali kobeta lisolo ya Yesu Kristo. Adam azali kolakisa penza ebandeli ya bokeli. Noa azali kolakisa ya notombano ya lisumu. Soki ozwi masolo wana mibale otiango elongo okomona ete lisolo ya création to ebandeli bokeli pe kobikisa bato esili kosila. Nde sikawa Abraham oyo azali tata ya ekolo monene oyo ezali Israel. Soki otali malamu Abraham, Noa na Abraham, Adam, Noa na Abraham ezali kosilisa lisolo mobimba ya Ancien Testament. Nani azali kolanda Abraham? Isaac. Ndini ekoleka na Isaac? Ye akopesa malokola sacrifice, azali kopesa biso makanisi ya nani? Yesu Kristo. Soki tozwi kobanda Adam ti na Isaac, tozali kozwa lisolo mobimba ya Ancien Testament kati na elilingi. Nani azali kolanda Isaac? Ezali Jacob na yeba ke Jacob azalaki moko na bamapasa, kasi ye azalaki leki. Mpe oyebi ke yaya ye asundolaki penza droit de naissance na ye, yango ekendaka epai ya Jacob. Est-ce que oyebi ke na kati ya Biblia ezali na masolo ya Israel mibale, Israel ya nzoto pe Israel ya molimo. Mpe bokonzi elongo epai ya Israel ya mosuni oyo azalaki ya liboso, mpe ekeyina oyo leki. Nani azali kolanda Jacob?
Jacob azali lisolo ya boyokani ya sika. Kobanda Adam kino na Jacob tozali na lisolo ya Biblia kobanda boyokani ya kala kino boyokani ya mibale sikawa. Tozonge pa Joseph. Joseph batindaka ye liboso po ete ekende kobongisa esika pona bandeko na ye. Eske oyebi yango? Bozali elongo na ngai te bino bozali elongo te. Voilà nanga malamu. Kasi yambo ete bandeko bakota na esika oyo Joseph akendaki kokende kobongisela bango na Egypte, zomi na moko bakokaki kososola Joseph te, bayebaki ye lisusu te. Mpe bayaki na Egypte koluka biloko ya kolia. Sikotala ete liboso yambo ete Joseph ayamba bango tango amonaki bandeko na ye abia oyo ezali bato oyo nyokolaki ngai bango oyo bazali awa. Kasi yambona milakisa na bango na kosala ni na kotika bango koumela nano awa te po esengeli na sosola soki babongwani to babongwani te. Na bongo esengeli na tia bango nano na kosambisa. Na kosambisa bango nano. Nako kende kosambisa nanu pona tala soki babongwani penza. Tika totala lolenge nini bango bazali kosala na moko na mosusu. Nako kanga moko na bango lokola moumbu na ngai mpe tokotala bango bakopesa yano nini. Mpe au kosambisa Joseph ezakinde ya komeka bandeko na ye kotala lolenge nini bazali kosala na moko na mosusu pona koyeba soki babongwani to babongwani te. Eske boyebi ke tozali na tango ya kosambisa sikawa mpe Joseph ya lola azali kuna avandi azali kotala lolenge nini biso tozali kosala na moko na mosusu na se ya mokili oyo. Kaka lolenge Joseph ya mokili ayebaki na kosala oyebi asalaki nini akangaki Benjamin. Benjamin azali nani? Azalaki moko ya moke ya bango nyonso. Lolenge ozali kosala na moko ya mike oyo ezali lolenge moko ozali kosala epai na ngai moko. Tala kombo ya Benjamin bapesaki ye nanu Benoni oyo ezalaki koloba ete mwana ya mawa. Kasi tata na ye alobaki te benga ye Benjamin koloba ete mwana ya loboko mobali. Na bongo Benjamin ye moko azalaki pe elilingi ya Yesu Kristo oyo azali na loboko ya mobali ya tata. Lolenge ozali kosala Benjamin ezali lolenge moko ozali kosala epai na ngai. Na bongo Joseph alobi tokanga nanu Benjamin azala moumbu na biso totala lolenge nini bango bako reagir. Mpe tango bango bamilaki babi te esengeli biso tokufa na esika na ye nde bongo Joseph abi okeseke bato babongwani bokoki koya kovanda awa. Tala na kati ya test wana ntina ezali ya koyeba te nini oyebi ozali na posa koyeba solo. Kasi yoka kosambisa ezali te kolanda nini oyebi to nani oyebi, kasi ezali nde kotelemela lolenge nini ozali kopesa yano na mayo oyebi mpe ozali kosala na baninga. Po ete bolingo monene ezali ya koyeba na kotika libomo ina yo kopesa yango po na baninga. Sika tozonga nanu na lisolo ya Joseph mpe tokende na mukanda ya ebandeli. Ebandeli mokapo ebandeli mokapo ya tukumisatu na sambo. Wow. So check this out. When you're there, say your Soki okomi loba amen. Genesis 37 verse 1. Eteni ya liboso Biblia ezoloba Jacob afandaki na Kanaan epai tata na ye azalaki kofanda.
tala lisolo ya libota ya Jacob. Joseph azalaki elenge mobali ya mbula 17. Azalaki kokengela bameme na bantaba esika moko na bandeko na ye, bana ya Bila mpe Zilpa, basi ya tata na ye. Joseph azalaki koyebisa tata na ye makambo ya mabe oyo bandeko na ye babandaki kosala. Jacob alingaki Joseph koleka bana na ye nyonso mpo abotaki ye na kimobange. Atongelaki ye zambala ya kitoko. Sika totale longo amen. Joseph azali na bandeko na ye, bazali boni zomi na moko. Siko bandeko na ye, zomi ya bandeko na ye. Boni, natuna bino nanu. Eske bazaki na tata moko? Bazaki na tata moko. Boni, kasi ba mama ya kokesana makambo ezali awa. Bana ya Zilpa na Bila. Joseph, moko ya zomi na mibale. Bango nyonso baza bandeko na ye. Bango nyonso bazali na tata moko. Te makambo. Bango nyonso bazali na tata moko. Kasi ba mama ya kokesana. Bozo sosola te, bozali elongo na ngai te. Ba mama ya kokesana. Okay. Jacob alingaki Joseph koleka bana na ye nyonso po abotaki ye na kimobange, atongelaki ye nzambala ya kitoko. Bandeko na ye bazaki mabe, bazaki kobebisa mibeko ya tata, kasi Joseph azaki yenge bena mibeko ya tata. Oyebi tina nini bango bazaki kolinga Joseph te? Ezalaki po Joseph azaki kobatela mibeko ya tata na ye. Baninga bozo sosola te. Na bongo Joseph moko ya zomi na mibale, tata moko, ba mama ya kokesana. Bango bazali bandeko na ye kasi ya ba mama mosusu. Sikawa Joseph azalina bandeko kasi ya ba mama mosusu. Mpe bandeko yo ya ba mama mosusu bayini ye. Eloko aliboso po ete ye abatelaka mibeko ya tata ya mibale po ete ye azaki na molimo ya bosakoli. Yes. Kanisa malamu. Joseph azaki kobetela bango mingi masolo kolobete tala na lota kindoto boye. Tokei na kati ya bilanga pe bino nyonso biloko na bino ya kolia eye kogumba meleo ya ngai. Nde bandeko na ye batali boni yo bandi liboma bango bayinaki ye lisusu koleka likolo ya molimo na ya bosapoli. Na bongo Biblia ezobeke mokolo moko tata atindaka Joseph ete akende koluka bandeko na ye oyo bazaki koleisa bampate. Mpe tango Joseph abimaki na mosika bango nyonso babandaki tala moloti bandoto ye wana azali koya moto oyo ayebi makambo nyonso ekoya ye ayebi ete biso tokomema mpenza lokumu na biso epai na ye. Nde babi tokanga ye toboma ye totala sika wa bandoto na ye ekokoma nini pe bisakoli na ye ekokoma nini. Sika balinga mitala Joseph ye tango amoni bandeko na ye bandeko ngaya mpe Nzambe alakisi ngai kasi bandeko na ye basepeli te na makambo ye azali koloba. Nayebi te awa bino bozomonana neti bozana mwa esengo na makambo na zoloba awa. Na bongo bango bayinaki ye po ete azali kobatela mibeko na Nzambe pe ya mibale azalaki na molimo ya bosakoli. Na bongo bango nyonso bazali koleisa bampate ya tata. Joseph akei kotala bango. Bakangi Joseph balongoli bilamba na ye mpe babi yo ozali moko na biso te.
yo tokokabola yo na tata tokotinda yo mosika te yo okozala mosika na biso awa nde tokotala sika awa bisakoli na ye ekokoma nini. Eske bozali elongo na ngai bozososola mpenza makambo oyo na bongo Joseph akei mosika bateki ye sika otala mpenza boyokani ya lisolo ya Joseph ezali mpenza kosepelisa makasi po ete tala Nzambe azali na bana na ye bisika nyonso na mangomba nyonso kasi azali na mwana ya kokesana lokola Joseph lingomba na ye mpe mwana oyo ezali lisolo ya lingomba na ye mangomba na nyonso bango nyonso bazali na Nzambe moko kasi bazali bamama ya kokesana mpe tala na kati ya bomo ya Joseph tomoni ete bamama yango bazali mibale tozali na Bila tozali na Zilpa na kati ya emoniseli tozali mpe na bamama mibale kuna moko babengi ye Ndumba kasi aboti mpe bana mosusu mpe Nzambe azali kobenga bana na ye te bango bayeba na kobima particulièrement na 1844 babima na kati ya mangomba wana mosusu azali kolukaluka mpenza makambo ya bana na ye ebonga bango babima na kati ya Babylone baya epai ya mwasi ya petwa. Kasi bamangomba na mususu babwakisi lingomba na Nzambe babitete yo ozali moko na biso te ozali koliki ete Yesu azali kolia ya solo tokotala sikawa bisakoli na yo ekozala nini na 1844 apparemment pe bisakoli ya Joseph ebaki na kokweyisa mapoete awa basili kokanga ye batindi mosika na Egypte lolenge moko Joseph alekaki na tango apasi yango na 1844 lingomba na Nzambe lekaki pe na kati ya tango apasi baliaki bilia kitoko na koloba maloba ya bozongi na Yesu Kristo ezaki sukali na monoko kasi na libumu ekomaki bololo kasi tika lolenge na yebisaki bino ete oyo etelemisaka bana na Nzambe na tango apasi ezali bolamu to elengi ya liloba na Nzambe bolamu ya maloba na Nzambe ezali kotelemisa bana na Nzambe kolekisa bango atako na tango ya bololo atako Joseph aliyebaki na koleka na tango ya pasi pe bololo oyo esalaki ke ayeba na koyika mpiko pe atelema ezalaki boyebi ya bisakoli azalaki na yango na bongo Joseph azali kosala nini Joseph azali koleka nini penza na kati ya Egypte nakabona na bino makambo mibale eloko ya liboso Joseph azali kolonga mwasi ya ndumba mwasi alingia kanga Joseph akomisa ye mobali na ye kasi Joseph aboyi abite ngai na kolanda yo te aboyi ete ayeba na kosangana na mbindo ya mwasi wana ezali kozongisa na makanisi penza Babilone ya molimo libomba mioyo azali kopalangasa penza bulu yake na kati ya mokili pe mate ya mabe kasi lingomba na Nzambe ezali kotelemela ye koboya ndenge Joseph atelemaki aboyaki sollicitation ya mwasi wana ya ndumba mwasi ya Potifar Joseph azali kolonga mwasi ya ndumba mwasi ya Yakobo. You remember, Pharaoh has a dream. You remember that? And in the dream, Pharaoh sikawa bakangie akozi ya koboya wana batie na kati ya boloko kasi nkolo ayeko pesa emoniseli epaya Pharaoh abandiko luka sikawa nani akopesa ye ndimbola ya ndoto na ye baeko luka Joseph aye apesi ndimbola lobiete ekozala na bambula sambo penza ya bozui bofuluki mpembula sambo ya nzala ekoyeba na koya
nde Joseph abeteli abamemi epai ya Falo abeteli ye ndoto na ye ya bameme bangombe sambo ya sante malamu ebimaki na kati ya fleuve Nil, mpe oyo bangombe mosusu ya kokondo sambo ebimaki eye kolia oyo ya mafuta. Sikawa Joseph aya limboli likambo yango epai ya Falo alobi ete Joseph yonde osengeli kosala mosala wana kosangisa biloko ya kolia na ntango ya bozwi. Pona nini? Po ete zomi na moko bakoya. Falo alobi ete Joseph ngana za kopesa mokumba sikawa. Na tango ya bofuluki mosala ne kozala nde ya kosangisa bilia na kati ya depo. Komba na kosangisa bilia na kati ya depo. Bilia ebele. Pona nini okosangisa yango? Pwete zomi na moko bakoya. Zomi na moko bazaba nani? Eza bandeko na yo batekaki ye, oyo babwakisaki ye, baoyo balobaki ete yo ozali moloti bandoto okozala na heritage na bango te, babwaka yo mosika na tata. Sikawa zomi na moko bakoya. Nzala ekobeta na mokili, bandeko na yo ya bamama mosusu bakoya, bazali koya sikawa. Petango bakoya Joseph, nalingi yo ozala pene ya kopesa bango bilia. Tango ya mpasi pe nzala ekoya pona mokili mobimba. Na bongo Joseph na tango ya bofuluki mosala no ezali nini? Na sengi na yo sangisa biloko kolia. Onte oyebi ngai nazana mosala mingi sikawa nazali na tango penza te pona kosala mosala wana kosangisa bilia. Ozangi tango ya kosangisa bilia? Te Joseph yoka Joseph. Omoni Joseph na yebi ete yo ndimeli penza ozali penza moko ya baoyo nga nalingi yo mingi kasi nalingi pe bandeko na yo mpepo ete nalingi yo mingi nalingi ete oleka na kati ya makambo yo ezali kaka pona yo te kasi ezali pona na yeba na kobikisa bandeko na yo na nzela na yo. Talatina nini Joseph nazali kosalela yo ezali po ete yo ozali yo nga nalingi mingi te kasi ezali pona lingi kobikisa bandeko na yo. Nalingi yo kasi nalingi yo pe bandeko na yo mosusu. Yo ozali siko balabala na ngai na kolekela. Yo ozali sikawa esalelo na ngai po ete nabikisa bandeko na yo. Na bongo Joseph ezali na ntina ete yo yoka ososola ete na tango ya bozwi bofuluki na lingi yo sangisa bilia na depo. Pwete Joseph soki osangisi bilia te na kati ya tango ya bozwi yo kozanga kokokisa ntina penza oyo na pesi yo pe na poneli yo. Nazali kobongisa yo, nazali koleksion na kati ya batango ya pasi po nazali kobongisa yo ete yo zala mobikisi ya bandeko na yo. Na bongo tango bandeko na yo ya bamama mosu bakoya na yo, yo zala pene ya kopesa bango bilia. Balingami boni biso tosito umela penza batango moko ya bandeko na biso ya tata mosusu aye pa na biso pona kosenga eloko kolia. Ndeko moko ayaki kotala ngai abi pasteur yebisanga na koiko koloba nini soki nazo ata minute mitano pona kokabola na bandeko mosusu lolengi ni na kosala pona za na mwa bilia ya molimo ya kopesa bango mbala boni tosito mikuta penza tozangi maloba ya koloba mpwete tozanga kitango penza ya kosangisa bilia na depo na biso balingami bolanda malamu ozali Joseph. Tete bososolite pour le bien mente. Yo ozali Joseph. Nkolo asili ko benga yo pona tango oyo lokola. Lokola Biblia ezali ko loba biso ete nzala ezali ko ya nzala ya bilia ya masangu te kasi nzala ya liloba na Nzambe. Balingami bandeko na biso ya bamama mosusu o bazana mangomba mosusu bamama mosusu bakoyeba na koya
how Joseph himself may have even been tempted to think, man, boni Joseph akoki kozala penza tante ya kokanisa ete lolenge nini ngai na kokende kosala mosala monene boye mpo na kobikisa baoyo bayebaki na koteka ngai. We don't see things going the way God has said. We don't see it happening that way. Can it really come to pass? Will it really happen, beloved? Oyebi tango na tango biso toyebaka komona pasi tobanda kokanisa mboni penza mpona nini nzambe atiki nga na tango aboye nzoka nde na bamakambo wana nkolo azali koprepare biso toyeba ete nyonso ekoyeba na koleka mpasi nyonso ekoleka kasi mpona nini nzambe azali kopesa ndingisa ete biso lokola Joseph toyeba na koleka na batango ya mpasi. Landa ngai malamu ndeko na ngai, nzambe azali kobenga Joseph aleisa banguna na ye. Soki banguna na yo bazali na nzala elobaki Yesu Kristo pesa bango bilia. But in order for us to get to that place, we have to become like kasi po tokoma na isika oyo wana esengeli tozala lokola Yesu Kristo. Nzambe alingi Joseph atambola na matambe ya Yesu Kristo. Joseph azali molingami ya tata, batukie na bandeko na ye, batekie mosika, batie na kati ya basumuki mibale kasi akomi mokambi ya mibale na kati ya Egypte. Nkolo azali kopesa Joseph ndingisa koleka na kati ya tango ya bololo pe ya pasi pwete na kolanda Yesu Kristo yo okobongwana. Balinga mibotala na kabola na bino eloko nini nzambe alingi biso tozonga na kati ya Biblia. Na lingi Biblia na yebisaki bino ete Biblia ezali ebandeli ya bolamuki nyonso. Tala tokanisaki ete bayekoli bazalaki na mawa ntango bakei babondeli nde balamukaki te, ezali bongo te. Mikolo zomi na mine iliboso bakota na kati ya ndako liboso Yesu Kristo azali kopesa bango moto na motema na kubuka lipa ya bomoi. Na bongo bango nyonso bazalaki deja na kati ya moto ya mbwete, moto ya Pentekote kita. Moto ezalaki deja na kati na bango. Kokita ya molimo mosantu wana ezalaki nde bososoli na bango ya Yesu Kristo na kati ya makomi. The glory of God is in the face of Jesus Christ. Sikawa oyebiete tolobaki ete elongi ya Yesu Kristo tozali komona yango na kati ya Biblia. Amen. Mpe soki olingi omona Yesu Kristo esengeli omona ye wapi? Na kati ya Biblia. Yango ezali kolobete tango ngai na sili kosimba elongi ya Kristo na kati ya makomi, ngai na sili pe kobongwana. Na bongo soki elongi na ngai tutani na elongi ya Kristo na makomi, ya ngai ebongwana. Elongi ya Kristo ezali na kati ya buku oyo. Na bongo elongi na ngai na kati ya buku oyo. Face na ngai na kati ya buku. Face book. Nazwi elongi na ngai na tie na kati ya buku. Face na buku.